longola ko bozo mona papa juste ndé longola toujours na sima donc bande konanga vraiment pour la perruque oyo yangolo bilamba ngolo donc faut lata penza ya pas kitoko pas pardon ala sango aussi sur la kitoko botande komi na esengo na ebisi bino nanga mungu na moni sima na nga sikoyo mama na ngai nzambe eza peda wow o peda na woni na souci à Londres na longo liango mpona bandeko oyo bakenda kosala ba couple na Londres bomoni papa JC bomoni nde abimisi couple oyo eloko en plus eza batara te po déjà na Angleterre basala yango na batara ezalaka déjà facile po ezalaka déjà mikuse po bimisa eloko ya boye bandeko bino bomoni mosala ndenge eleki bomoni bandeko mingi bakomante vraiment eza te finition propre makasi finition kutu n'en parlons pas po osala coupe ya boye en tout cas faut ezalaka professionnel faut ezalaka vraiment professionnel sans commentaire bacoupe ya boye vraiment faut ezalaka kaka professionnel sinon okokosala bacoupe ya boye te donc au deuxième ya liboso eza oyo ya modèle ya Oprah deuxième yango oyo bisinga elongi ya maluba tozongi vraiment 100% congolaise et puis troisième na évité papa JC soki akobimisanga soki edevenini nzambe oyo eza ya suka oyo tozosala eza ya suka bandeko bolimbisanga bandeko nyonso baozela bafranche vraiment bolimbisi mille pardon tokoka kosala yango lelo te tozoyoka na papa JC nzambe akosunga peut-être tolakisa bino lobi kotala bafranche po nayebi ke boli vous avez besoin de commander ma franche, mais bolinga il quand même bon on a liboso malheureusement pendant temps faut attendre to kokate donc OEP na yebité et donc quelqu'un presque donc elle a dit que au coquille pour la boye en tout cas la boye pesa kitoko la boye pesa kitoko franchement la boye pesa kitoko si so awa buklango lisusu buklango nyonso po buklango so que on peut on pe kitoko na boye na na papa juste sibité donc eza déjà kitoko bandeko boye pe eza nango kitoko oyo eza bacoupe moko ya vite fait là vite fait couleur kitoko makasi rouge bordeaux ya suka yango oyo donc toza na 3 couleurs bandeko toza na couleur oyo ya liboso oyo tolobaki modèle lokola orca toza na deuxième couleur oyo nalobi ke nabimaki na elongi ya baluba la nazobimisa elongi ya banani nzambe nazobimisa elongi ya bacongolaise ya braza ya ngambu brazavilloise ya ngambu kuna na kesi kokote wana awa siko congolaise ya biso te ya ngambu kuna voilà na kesi kokote ya ngambu na katisi mai nazuka bato ezaka bato ezaka nini yango bakatisaka na nini nzambe na kati kaka na bwati kaka so bwato solini bwato nakatisika mai nakatisika ya mai nakenda nga na ngambu kuna donc nalibwaki na nga kuna vraiment awa nabimi na nga brazavilloise donc nabimi mpenza bango yango oyo awa bandeko na ngai vraiment boye mpe kitoko papa JC kitoko boye siko simple boye vraiment tieno kaka boye bimi okei oso ba vite fait donc tieno kaka pam otiendra pam obimi okei de soza na posa ya boye mpe tokosala oyo aza na posa esuka nango kaka boye azali na posa ya mitu pasi te boye te bato mosusu balingana na bango biloko bacomplike te en tout cas bandeko na nga bolobi bokomande mama Fanny Kalemba bokomande en tout cas nyonso eza kaka mpo tolakisa bino nini bokosala na bameshe oyo bandeko donc eza toza nango mpona 5 mitou donc là si 5 perruques 5 perruques on n'a jamais dessus chez Olga Mokonzi Kabel en collaboration avec Papa JC la même magique bon on n'a jamais dessus biloko aboye beaucoup dans kaka awa kaka po oyo eza makanisi na biso tozwi donc osangisi makanisi ndezopesa ba oyo ezopesa bomoni yakinde epesi tokos donc yakisa cadeau Papa JC apesi biso cadeau ya modèle wana pour la fin de l'année amonaki toko kanga toko clôturer année boyete il fallait comme ça modèle moko boye ya bien pour evangeliser biso bien na décembre tant auto bina na papa na ndako po ba feti malgré
bafeti ozala ba salle banini bandako tokosala bafeti tokosala bafeti tokotia banzembo na biso na ndako tokobina tokosala bien en famille. Donc le 25 déjà dans le jour en famille bandeko tokobina vraiment papa JC hier yo tozo bandana ba coupe donc pas coupe na biti papa JC soko papa JC pas ça ba kombo na hier na ozaka moi le mukeba maman na kati moi kabelo parce que ma créativité on a ozata moi la moi le baba si ouais babilo ko to sali déjà ba création de imaginer kaka total sabino si vous en avez besoin en gros vous ça la commande comme ça to reproduire tout ça la sous sous mais autre là c'est non na midele moi misato après ça moi différence ezali nous avons mis ça vraiment les ala mais ba couleur là ko ça mais ma mèche tango ezali donc ce que vous avez besoin en gros pour CP nango pour la na dire calmement so pour CP nango vous commandez. Donc on a créé un stade na ça va finir na mutu ya Olga Kabelo parce que yena nga lwa de na biso penate ça va donner quoi mais tu dois découvrir en na miniature. Vous allez bosso musu ezali mi bana la tête sous et ça moi différent mutu. Tiens na mutu. Na tala so ya bosso za sima va. Comment on va Mama Maria Albish, sister, how are you? Mama Weaver. La coiffure, ça va coiffer avec un quoi coiffer décoiffer. Mais quand même, on a opéré sur ma touche à finition. Merci. Ma touche à finition pour la rolong la babilo ko ya mikim qui ezali ko déranger, ezate so komi na ndako, mutana na ndako. Azoko ko bongisa moti. Mais vraiment ils ont un système de coiffure mais ça le sakana non bon 6 heures Donna Chimel, bonsoir. Maman Priscille Senga, bonsoir. Maman Wiva Mangoudi, bonsoir. Maman Patricia Nzongo, bonsoir. Ah non, ça c'est avant. Avant. Bon, avant. C'est-à-dire, bon, on a ce finition quoi. Nous sommes tous ensemble avec tous créer caca. Pendant. Les le bandeko boza connecté, boza la connecté, boza la patience. Bon les babis sauter, tout ça la bien on sala kitoko. Donc bon les babis sauter bandeko na ngai, bo pesa biso kaka confiance, boza pe na patience. Poste bandeko poste zo sala kitoko makasi. Biloko zo koma, pona bandeko nyonso ba commandaki biloko na le comité. Bobenga na privé, comme ça, toyeba, pourquoi, mais en tout cas, la plupart abattus, je suis sûr que, parce que qui va coller dans le poste, c'est ça là, vous va direct dans ça là, na poste, dans ça là, on caca pour na sirebino que, poste et ça là, normalement, na katia poste na salaka, tant que na poste, ça là, va direct, mais là, na comment ça là, caca pour na quoi sirebino, que poste et ça là, la mima, merci beaucoup. Merci vraiment, maman, Fijo Star. Ah, Fijo Star. Mambote na yo ya mwana. Bonsoir, maman. Oui, et ça qui toko makasi. Taka papa JC ko ratete. Ya hier atakate bande konanga. Oh, nous sommes la création. Ya papa la biso JC. La même magie. Nga la pese ka ba mèche. Donc, la biso papa. En tout cas, j'ai confiance. Sala na ngoka sakala na ngoka de osaka na kanango. Sala ka o yo moni. Soko moni na yo matoya. On s'en va déjà. Ok. Donc, papa JC, ça n'a pas de moni. C'est comme moni qui est au salaboé. Donc, pour la bande de oh, bazan pour ça, et tu as un peu de bosso, n'est salaki, qui est bakatate, bino kaka. So, pour ça, pour ça, tu as un boye, sans kokata, boye bisi biso avant. Boye bisi nga, nga na papa JC. So qui, on lingi bakata, oye bisi, donc, bon, on est déjà avant, donc, na après, bon, autant après, sima, mais avant, il y a un yo, bande de konangaï. Donc, si vous avez posé ça, et ça a avant, pour la bande de corps, c'est simple. Là, vous avez la bongo, et très dans un bongo simple. Vous avez ok, mais couleur, déjà c'est bon. Couleur, ça pour la bâtonnière, ça a moins.
oza pembe mutu nyonso c'est bon ekokende na moto nyonso yango ozokipe te ke oza mwindo oza pembe mundele oza soki metiola oza soki nyonso bandeko na nga ata bato oyo bazalaka mwindo makasi couleur oyo ekobongisa surtout kutu bato ya mwindo nde ekobongisa bango koleka susu ya papa jise couleur oyo ekobongisa su bato ya mwindo makasi su koleka donc soki oza mwindu couleur idéale mpo na yo yango mpo otiakaka baperike ya noir tout le temps te en tout cas tokanisi bato nyonso tokanisi donc ngai alinga bacouleur ya makasi bandeko me nakanisilaka mpe bato nyonso donc eza kaka te ke nasala lokola ngai alinga bacouleur ya makasi il faut kaka tosala mpe bacouleur ya makasi non ngai akanisaka bate nyonso bato nyonso do te nyonso mwindu pembe chocolat métis nyonso te nyonso en tout cas awa okose retrouver mpona bato ya te nyonso mutu nyonso akose retrouver ndeko na ngai Nadine ma Nadine na la Louvière oza wapi ma Nadine na la Louvière vraiment maman pasteur na la Louvière nyonso mobimba vraiment babote na bino yango wana bino bato bolingaka bacouleur ya makasi te oyo eza idéal mpona bino mpona kochange mwa moke mama Blandine Blandine de moi Blandine Poutou mama na Eiffel mama na Kate mama na Candice Grace oza wapi yo moto olingaka bacouleur ya makasi te zana ntinila yo nanu lien mpona moni oza connecté te nandimi te koyebi même ke nazosala direct mama Sabine mwasi ya papa Didier mama Sabine de moi oza wapi nzela nameka kotinila bino balien mpona moni bandeko mingi namoni bango te depuis tobandaki nazomona bango te je pense boyebi même pas ke tozosala badirect ya makambo eza ya koyinda lelu uti lelu bandeko na nga bopartage s'il vous plaît bolemba biso te tozalaka bandeko na bino bopartage don na chimel bopartage s'il vous plaît lelu uti lelu donc eza ya koyinda vraiment bamodele nyonso bolingaka nyonso bokutango chez mokonzi ya kabelu nyonso bandeko eza teke oyo eza tete papa juste vraiment en tout cas amonaki vraiment ke ane kosuka boye te ifale kaka asalela biso biloko baperike ya lailai couple lailai babote na yo yango wana Christelle namonaki message na yo Christelle mais Christelle yo osala numero na nini nanga privé pourquoi benganga na privé te Christelle okomelanga kaka na WhatsApp fale obenganga na privé tosolola Christelle so olanda direct oyo namonaki message na yo benganga na tosolola normal kotilanga message te benga yaya benga yo za famille te benga donc c'est un peu ça donc nyonso eza HD la merveille nayebisi yo papa jisa obonga biso ti papa jisa na suka ti papa jisa na suka donc nayebisi ki papa sala kaka nga moko mpe nazaka curieuse lokola bino totala soki obima ndeni soki opesa nini soki ozongisa ndeni totala kaka oyo abimi lokola Oprah oyo ya nani ya États-Unis azalaka nani yango kutu chroniqueuse mpona mona aloba journaliste si Oprah tiaka mingi boye ça c'est vrai mama Blandine de moi sikoyo nde namoni yo mama na Eiffel mama na Kate mama na Candice Grace na luki yo nalukaki yo na direct ya liboso namonaki yo te nazalaki sûr ke oyebaki même pas ke nazalaki en direct donc bambote na yo yango wana babizu ebele donc oyo couleur oyo même yo okolinga ngo yo lingana na bacouleur ya makasi te mais oyo okolingana te na yo nde ezalaka kitoko makasi en tout cas oyo c'est bon to papa na je aelobi oyo awa na bimi lokwa Oprah boyebi Oprah te oyo ya États-Unis wana donc journaliste wana aza mpe elongi kitoko awa alingaka konuna te anunaka te ye anunaka te réellement ye atiaka mingi boye ça c'est vrai si eza ça la même magique waouh mpenza po nayebisi yo mama Blandine de moi maria yaya nayebisi yo to nyonso papa juste amemeli biso mpo na hiver to tokanisi tovandi tosangisi makanisi hiver yango oyo eloko nini tokoya nango ya sika
Ni po kabel ya kala ezala te modèle non modèle ya kala on non na ba kabel bilo wana ezala te kabel ezaka kabel mais de temps en l'autre to meka o créer pe moi modèle mo bo ça la kaka eloko mosusu po bimisaka pe elongi mosusu moni donc nyo c'est ça important mais kabel ya kala ezala raté mais ba yaki bo kanisa te ke ndenge le beti c'était na yaki o modèle wa sika mais ba yaki na biso kala comme mabe non nyonso eza important basi kitoko nde makambu basi kitoko nde makambu bonsoir na yo en tout cas bokota bandeko na nga partager s'il vous plaît partager vraiment partager po bandeko nyonso bamona bamodele tosala yango vraiment s'il vous plaît bandeko partager et kosala bien makasi po bandeko nyonso bamona ba modèle ya sika oyo toye nango vraiment oyo eza ba modèle ya sika nanu toteka ngote et puis bokomona nango nulle part ailleurs mami lelo sin eza vraiment kitoko makasi mami lelo eza kitoko makasi yango eza mpona teinture nyonso delphine atasa ngonde delphine po delphine yo biloko ya boye ebongisako makasi delphine não sei se estás aonde vem ver esta. En tout cas, mutu nyonso bandeko mutu nyonso tout. En plus, depuis to bandaki nan to saleli nini te pente brosité eloko te donc dans la chimelle oui ezali kitoko ezo dans te silite vraiment ezo ke déjà kitoko makasi ngama ope mutele ba osala ngai pam ba obeta nga makasi pourquoi po na yeba kite so bimande nini nga yebisa ka papa jise lokola azala na confiance na ye donc na yebisa ki ye na yebisa papa jise sala donc oyo eza ba création papa jise na idée na ngai ekoti na kati te po na yebaki même pas nini tosala na bameshe oyo na baoyeba mpe lisusu te ta économique donc namoni kaka te lorifa lukombo bonsoir Florence Ngoma tokos eza mpe ya tokos bonsoir Paula tout bien Paula eza mpe ya wawu Paula sinsi emedi mo wawu emedi mo wawu Paula emedi mo wawu ta wawu ya mama Nana Saoumba Karine aza bien, Karine aza très bien par la grâce de Dieu, elle va très bien. Maman Nana Saouma, Karine aza bien. Ta économique. Ta économique, au soma déjà. Merci beaucoup, merci maman. Le quoi là sur soma, continue au soma maman. Continue au peut sa confiance au peut sa inga liboso wana. Continue au peut sa confiance wana. Aaron Mayuma, bonsoir. Eza nini lisusu eza ba periki mama na bite mama Mayuma eza ba periki ya sika ba modèle ya sika tozolakisa peut-être otali sujet te otali titre te po peut-être oyebi sujet te yango tuni nini lisusu donc eza toye kolakisa ba periki oyo papa na biso jise asaleli biso mpona hiver oyo mpona clôture nde tozo clôturer année ezosila donc eza ba periki oyo tokolata pour la manteau donc aux à l'aise na manteau aux à l'aise na écharpe donc aux a vraiment à l'aise na nyonso nulle part ailleurs bande ko ezate ke so ke oh non tali boyo moni muntu nango state en plus ba stock eza limité eza mingi te to tiango mingi te la ka coupe so papa jise ta mingi ba coupe mona ki to tika ki même ko sa ba coupe donc tozongeli yango kaka et puis kozongela mpenza te tokoloba te tozongeli mpo coupe mpenza ezala très compliqué bandeko na nga raison pour laquelle toarrêtaka vraiment côté coupe tosala yango mpenza te ezala toujours so tobandi après toarrêté mpo ezwaka biso nano temps et deuxièmement bato mingi bakoka kobongisa yango mpenza comme il faut te taka nde totiaka yango na kati ya bacarton nde totindaka tokotiaka nango na sachet après na kati ya carton e moko coupe ependaka forme nango alors de préférence bandeko osombi mesh na yo tissage batissage oyo eza kabelu osombi tissage na yo oluki papa jise donc modèle peut-être yo osala modèle no mosusu osala idée mosusu okoki kosala yango kitoko kutu koleka epa papa jise oyo eza biso tosali boye mais elasili ke il faut osala yango kaka boye de so osala idée no mosusu olobi oyebisi papa jise so osala modèle tolobango plusieurs fois soki oza mpe na modèle otindeli biso otindeli papa jise numéro papa JC, il y a WhatsApp, il y a appel normal, les a plus 32 493
888 179. Nabandeli numéro papa JC. Et ça plus 32. On a ça code à Belgique. Tout ça, 4 à Belgique. Plus 32. 493. 888 179. On a ça phone à papa JC. Donc, au combien na WhatsApp, au combien na appel normal, au rejoignez toujours. En tout cas, si vous papa JC, t'écris là un message à quoi répondre yo bande konanga. Modèle nyos papa JC ça va modèle nyos ça kaka ba péri qui te nyos attention ça la posa au kata souki au ça la moi coiffe moi bien propre au ko sala et le ko nyos au ça na besoin en tout cas au papa JC a ko sala ngo et puis ceux qui ozo na programme il y a mariage vraiment Lucas papa la biso JC la même magique ce qu'on continue na page na ye au côté na Facebook ya papa JC au moins ba modèle papa JC à salaka ba modèle à kafu ba modèle au pédale chaud là donc ceux qui au bali en tout cas ba ndeko ceux qui elongé changer de là et comme un problème sérieux là vraiment il faut qu'on a ba prière à ma kafu ma casse il faut au qu'on a ba prière à bossa il y a 40 jours là quand ta ba jeune wana ta aussi ça ba jeune à boss là au côté sur ma prière au matin sur ngomba ma casse pour et ça impossible bandeko papa j'ai ça simba motu na yo au bon c'est ça presque impossible dans un siré bino na bisi bino bandeko et ça presque impossible donc bandeko na ngai bozo mona donc modèle oyo Karine yo ok là taba ok tu ba dini ba comment on dit rasta maman okoyanga noya ya ok là tu sais ba rasta mais ba rasta bongisi yo ben papa jisa no ba kiango e bongisi yo makasi mais yaya ko umi sa ba rasta on a te ko umela na ngote yo ça sur na ba dini ba rasta te maman rasta ça bien ba meche ça bien pour changer moi elongi pour benda yo elongi. Mais maman, yo ça muko donc yo ko après là on taper yo Karine. Ngalo ngaba papa ba ufika ngawa. Papa juste modèle la commenter. Après c'est sur YouTube. Ba ko fika après ngap Karine blague à part. Après là on taper yo na ko taper yo après tu me irene masiando. Quand tu vas caber, tu vas caber le bébé. Pour nous, ça va caber le Karine. Si quoi, tu vas caber le bébé, bon maman. Ok, tu as ça, c'est bien. Et bon, ici, on me couvre, mais dans la haute. Tala, il y a qui, oh, papa, juste ça, là, il y a qui, on a des maca. Tala coupe, oh, papa, juste ça, là. Yom, tu as de là, ma coupe. Pour Karine, il y a bien, on me couche, papa, juste. Il y a des bien, on me couche, c'est il y a des complications. Il y a des complications, tu peux savoir tout pas cité. Donc on peut ça et on ça bien. Donc Karine ko ça va rasa no anate. Ozo la bakabelu maman. Toza atanga bakabelu nde makamu. Achide la merveille. Kabelu nde suka. Toza atanga ba synthétique té. Toza atanga autant ya ba naturel té. Voilà no c'est l'équipe. Même Bible lobby. Chaque chose a son temps. Pour la bataille français. Bon, chaque chose. Papa Anche, bon non? Français. Yo mon français. Mon français. Chaque chose a son temps. Hein? Tudo na vida tem o seu tempo. Pour la bataille portugais. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Pour la bataille portugais. Aqui on a portugais. Tudo tem o seu tempo. Donc, local la nyos, les camounios, ça entend nango. Donc, il y a des synthétiques, en tout cas, dans sa reconnaissance, na mutu o abimi sa idée ya synthétique, merci na ye, pour période de synthétique, et sunga biso makasi. Mutu o abimi sa naturel, merci beaucoup. Et sunga biso mesikoyo, tant o eza tant ya bakabelu. Tant ya kabelu, ba nini nyoso na se leka, to komi na tant ya kabelu bandeko, bola ta bakabelu na bino. Ba synthétique ikutu il faut ko kabango kaba acheter la merveille yo ko toucher kata ko toucher te au moins ta ko simba pa ba synthétique ko meka kutu te donc kabelu kaka moi si ya valeur moi ça malunga ba ye bakaye na kabelu na mutu donc au moins ba kabelu musu ba peri ki mususu so la tia mo ba 46 pouces
46 pouces là bato basala nango mpenza te donc so omoni moto ya 46 pouces elasi ke ah non sikotala lokwa Karine aza na 46 pouces aza nango donc mais aketi na ye rasa botala na niveau Papa JC atoka Karine ala ba 46 pouces aza na 42 pouces akwa changer moke esali bien ko Papa JC alobi eza normal fallait que la race a changé mon kit. Mais ça va 46 pouces. Bon, ce qui n'a pas vraiment le mon kit. Si. Là, il va le bac pour Alexa moi. En fait, coiffure, il y a pas coiffure bien coiffure des coiffures. Mais par contre, forme ça à la base. Le neza ou moins de coiffure à l'autre on a un motu. Pas au lieu de c'est ça, c'est-à-dire coiffure des coiffures. Mais forme en à la base, c'est-à-dire idéal la coiffure dans ça qui en haut. Pour l'analogie qui était que je faisais la mon côté pour mon ninga balade non il faisait la en fait dans la forme non ninga petit un peu faut coiffer décoiffer il y a la coiffure tout ça qui en fait na les awa boke sina bilongo ba maman de boke sin pe ba choix ba maman c'est dit elle a mutu susu c'est la ba coiffure moi ba boyi bazali pe c'est dit nous ngato pe ça mo go te ba geno te za rapper ce mutu asenyi yango pourquoi pas pour na sima c'est quand même au moni sima yango parce que si je suis mais qui tisse en boye, faut utiliser la coiffure très facile. On a besoin pour toucher na simate, ou la tikaka, otala na simota na simate. Comme je suis tout les awa, ils ont la position mon corps. Il y a bien. Le bon niveau on a bien noté. Donc nous avons la créativité, la création de ça. Tout à fait ba réaction na bino, so bo c'est pas na ba idang ou pas, biso peut te ba. Tout à fait réaction na bino, mais to créer ka créer la coiffure parce que même si ça raté même beleke. Et moi, je vais vous dire, mais si vous avez une idée à créer, ne vous pas créer. Parce que la coiffure est rebelle. Ceux qui ont l'accident, de l'accident, vous avez bâti. Et on a besoin de créer la coiffure comme ça. Ou vous êtes intéressé dans la coiffure, vous avez à ça qu'on commande pas au gamin qu'on rappelle parce que tout est là. Donc voilà, l'idée à la coiffure des gens débrouillés. Nous, ici, maintenant, on est avant. On est commis. Là, on a besoin de toucher ma mobilité dans le cima. Ou la tika, ou l'équipe. Donc, on est en fait, les gens qui sont l'air, na positionner en haut. Je crois que on est très bien. Parce qu'on est là, ceux qui peuvent aussi demander comment dans le couloir. Ceux qui ont la forme des arbres, mais est-ce que ça qui t'a les sous? Donc, qui t'en. Moi, on est ça va peindre. Donc, qui t'en que les sous bouillent. Donc, et ça, ça dépend de nous aussi. Autre chose, un exemple, c'est que tant on s'est les commandes, moi, c'est mieux. Tant on s'est les commandes, on peut si sous moi, moi, détail, mais qui peut sous la biseau, tout le monde était sous. Tout le monde était peint. Oui. C'est bon. Donc, ça hein? Et tu as si. En fait, et ça va aider. C'est aux autres règles. Moi, les aboués. Parce que si tu as saigné et qui t'a sous plus, on peut. Mais bon, déjà, oyo. Ils ont un choix moutou. Mais boy, ça, c'est-à-dire moutou tout. Parce que nous sommes tous boy, on a les mecs qui ont un peine qui veut toi mi bail. Tu comprends? Mais boy, c'est quoi ça moutou tout? Sauf besoin de le boy, c'est bon. À tel moment nous avons un ligne de salut, c'est bon boy, ça fait déjà vraiment, ça donne encore plus de respect. N'habitez que boy. Ah, c'est pas un beau kilo. N'habitez que boy, ça, vous mis sur une tout ça, mais là, bah, vous quand même boy. Tout le monde est venu pour plaisir boy. En tout cas. Moi, ça va bien. Maman cherche à Reine de Caire, à l'objet qui toque, waouh. Maman Claudine, Bofia, Bopia, à l'objet qui toque, si maman, oui, va. Maman, maman, oui, va Mangoudi, à l'objet, c'est bon, acheter la merveille, à l'objet. Goût et bon ici au Makassi. Merci beaucoup, ma belle. Donc, vraiment, Kitoko Makassi, Minga au commenté, Nakati, et ça n'a pas papa a dit à l'objet, awa, n'a bimi le cola Oprah. Bon, et puis Oprah, oya salaka, journaliste, aux États-Unis, Oprah, tiara, et ça modèle naïe, vraiment, franchement, et ça modèle naïe, papa, je sais. Il y a tiara de caboué. Il y a ça là-bas, belé, à nous n'a raté, il y a ça sur les agis, à nous n'a raté. Bande, bon, et puis Oprah, bon, et puis il est, il y a États-Unis, journaliste aux États-Unis, où il y a Nonarate, où il y a Kitoko Wana. Vraiment, à la bimi, pensa de cola, y est pour y est blue qui n'a pas de de y a des cabou, à tirer à teinture rouge, à tirer noir, à tirer des cabou. Donc, c'est un peu ça. RDC est loco à Makassi. Beaucoup na wetu. Beaucoup na wetu. Quand on a des années dans Chiluba. Tala. Tangila. Hein? Tangila. Muku na wetu, Tangila. Mukuna
Tangilas. Mutu na wetu tangilas. Lelu uji lelu boza connecté donc tu as ta couleur mususu. Papa juste ça on a 3 couleurs. 3 différentes couleurs. En fait, on a 3 différentes couleurs mais mamie les pères au Kisama. Voilà pour donc oyo comme lango modèle ya Oprah tant que zo lango pour mon papa juste so lango avec kenge faut lango na sima. Bimiso na ndenga sima. Ndenge papa biso juste alongo yango à partir ya sima après otie na malamoko na mannequin kotia ye ka boete ko ekoya kopanzana na mannequin papa na biso juste na biso koki ko ye biso na mannequin wana ya katikati donc na mannequin otie ka mbambo na mannequin ofandisi ka bongo wana soko osala poso bima ozwi kaka otie na mutu ntango ozonga na ndaku ozwi otie na mutu ntango ozonga otie na mannequin. En tout cas, papa a dit que Azawana, pour la déconnaissance, on a posé il y a modèle il y a Oprah, boyebi journaliste aux États-Unis, ceux qui d'ailleurs il y a ça modèle wana la ceux qui il y a beaucoup à ça. Ceux au côté, botant la mine il y a américain, beaucoup mona, surtout y est pensa abimi le quoi y est pensa, abimi le Oprah, bon mon dire Azara boye, Oprah. Donc je sais pas la même magique maman mela qui sont kalobi ou mela nga fait la bakisi ou mela papa ou mela sans yo mobulu pas je sais sans yo c'est là ça papa Dieu vraiment zara yo papa voilà papa Dieu on peut savoir ça ba idée ba Oprah boye ça la bien makasi na sens nini na tia côté nini boye voilà, oh, c'est mon sous. Couleur, on peut te casser. Bon, avant la banane, au moins, il y a des sali. Ils ont déjà coiffure. Si, si. Ils salent le go là. Tu vois, et puis, ça peut me humilier parce que nous sommes là. Papa, ça m'a dit la fausse reine. Tu vois, ils ont déjà coiffure. Voilà, on a bien. Ils ont déjà coiffure, n'oublie pas. Parce que la coiffure existe à rater dans le sens. Tout ce que tu peux imaginer ou créer, ou imaginer caca. Mais si on est aboyé, on ne peut pas reposer un peu à la boue. Mais, dans ma candidature, en tant que créateur, il y a une bouette. Il est dans les années. Mpanzi. Encore mpanzi, il y a un mpanzi. Vous l'avez dit, il y a un mpanzi. Mais, dans ce qui va naître, dans ce qui va naître, mpanzi. Maman nangai. Ah ouais, lelu, jilelu. Tangilas. Papa Dieu dit ça au Sahara idée. Tangila, il y a Tangila, c'est comme si Tangila. Tangila bandeko Tangila. Botana. Mupanzi, Papa Dieu. Papa Dieu yo chiluba. Mabuwetu, ndeko na ngo disani. Pangi wame, pangi wetu. Siko nini chiluba zani ndeko na nga. Ke papa. Bana betu RDC eloko makasi bana betu papa jisa ko mabiso ane oyo bandeli bomone bandeli voilà poza moi misala moi belé na boka moza ma patience je sais prof la même magique ou me la papa na de silite message chene sengu kada kina mu panzi boy e silite ponga mu panzi ratarate papa je sais pas donc on a moni papa je sais ça na kinga donc ba otonga wo na ma ba okanisana ponga mu panzi ratarate ba que c'est une bibi na tondeuse bibi ba ko comme la tondeuse siko ekena ko imiter o sala biloko ko ebande ko o yeba ko sala tondeuse ko tika ko imiter kaka papa je sais le direct ba ko sala te tondeuse bandeko Blandine Mputu, maman na Eiffel, maman na Kate, maman na Candice Gas, moi c'est pas papa Godé, na yebisi yo. Maman passe ça wapi, mère double, ya Eli, ya na ngai. Quand on a qui bandeli ensemble, ils ont déjà coiffure. Mais il y a une chose à bon Ma Mireille Boinse, bonsoir, ma Mireille na ngai. Maman ngai limbisa obi nazo bossa na kobenga yo ma Mireille nazo bossa na ebite pourquoi nazo bossa tout le temps vraiment nazo bossa na mami lelo na yebisi yo lelu uji lelu donna chimela
Ah, merci beaucoup. On peut dire que c'est na yebisio. Donc ça ma préparation à fêti. Nous sommes tous au papa JC depuis abandon au sein de la biso ba père. Ici moi na bimsa tondeuse. Mais là je suis tondeuse. Donc pour dire que tozo sakanate. Na ba tondeuse ebimi bandeko. Bolanda te ba bato ba ko landa ba malanda ngombe bolanda binote. Pour papa JC moi ebindela sali père qui na ye modèle na ye. Donc, bon, la date, on a la poste à modèle de l'eau, nous cabine sur la déco, pour que l'été, ok. Ah oui. Mais là, qui dans le monde, qui dans le monde. Ouais, t'es, moi, je suis un poussé. Là, qui dans mon corps. Papa, je pense que c'est un bon cas, non, je vais aller à micro. Pour avoir un bon été. Tanga papa juste abimisi tondeuse bande ko eza ya koyinda lelo uchili lelo bampangi wami bana beto RDC eloko makasi tangila mama na ngai papa je peux d'habiter sans ko ça na chiduba wa se pende mukuna RDC loko makasi na solo ba bien bezo ba bien te on sa wapi ngo RDC loko ya makasi to comme si on a chiluba po awa siko so bima so elonga ba luba bandeko ponga bisa na bilongi nyoso na bisa na bima elongi ya batutu ba nyanga ba ngala ba nani donc ngala bisa bilongi nyoso la na so bima so elonga ba luba bimo boye bilonga ba luba ndeza kitoko boye bino voilà siko na so bima elonga ba luba siko to longwe je pas opera to longwe na Amérique wana elonga ba américaine to longwe to sauter sikoyo toke et côté maman congolaise la congolaise congolaise donc là na so bimisa elonga baluba bande kolanga ibosa bana betu mami na katia denderle mami na ngai oza wapi ngo mami oza wapi mami na denderle oza wapi oya na ko lobana nga awa nga chilube komo kimanga awa mpangi wame bana betwe boza wapi yango na ebisi bino awa siko elongi baluba ezobima tout à l'heure awa elongi baluba awa siko elongi ya baluba vraiment congolaise 100% congolaise elongi baluba siko ezobima awa tondese ebimi ngai kama tondese kama tesalinga chasomo et puis pépé à mon tour alors comme à l'aise nyonso tondese obozoka wana tondese bandeko bosakana ke donc biso on découvrir ensemble nanga moko qui na vandiawa na zoyeba te et osala ndeni Efrazi Bitutu espérance de moi na kati États-Unis bambote na yo babizu ebele na kati ya États-Unis patience la belle patience kasanda bambote na yo ya mwana na États-Unis mamu wetu fifi tomate molobeli de moi nalonga. Oui, maman bonne. Oui, ça va bonne yo. Bien, bonne va. Oui, ça va. Naza en direct, hein? Non, ça en direct. Nayebi yo. Omoni yaki. Papa J Salasou. Omoni yaki, hein?
botoboki na barasta boye nde nini ko yo soko mosi moto arasta susu nayebisi yo tokatanga bakabelu mama bosoka bakabelu ko kasi ko oyo tozosala sikoyo si nazomona merci beaucoup tala oyo papa jisa ozosala sikoyo ah merci yaya paya kitanga shikoka afika kutu tala yebisa bango batikelanga message mama message talo kwa siko boye tosa direct peut-être que bakobenga akozwanga mpe te lobi na baosokola bakabelu na baotiango bateinture kosokola peut-être lobi en tout cas na yambaki te na yambaki pena apela moto te mpo na baotia bateinture na bakabelu yebisa bango ya solo tindia pardon mama tindia nini na bango ngai ya kobenga bango tindia numéro pardon merci vraiment tala coupe papa juste alosala tala coupe nayebisi yo juste prof la même magique nayebisi yo ane oyo nayebisi yo ekozala pesa bwabwa boyi bele mama Charlotte apesi bambote ebele mama nanga Charlotte aloba déjà naza mama kabelu donc mama Charlotte nde moto aclotira makabelu akanga makabutu bon mama azaka mama ya solo donc omoni taka tiaka nka mopanzi kaka soki fale kotiaka na katikati taka tia nka mopanzi alobi awa esili ti mpo nga mopanzi ekataka te nayebisi yo sikota nazokanga mpasi kabele ezokata mandeti na filme donc tozokata kabele ndeti na filme choix eza te fo kokata mpo coupe ebima vraiment coupe et puis papa jise aza libre ya kosala oyo amoni ke il faut asala ngo kaka mpo asepelisa biso kaka donc choix eza te bandeko nanga merci tondese ebimi yaya yo salaka suki te yo so ebimisa tondese na coupe papa jise tondese coupe avec tondese bakati yango na tondese ya solo si osala bien mpo oyo meme na tissage même tissage nango mpe kitoko mais tissage namoni lokola eza kabele okobebe papa jise mpo obebisa no kabele pour rien mpo tissage okobandela yango te mpo lokola bazokata boye tissage okobandela yango te nayebi te mais je pense eza pena ozala ide abinde c'est mieux perrique si eza perrique si perrique c'est mieux parce que perrique otikala libela tissage na conseiller te bandeko kobebisa bakabelo boye nga omona yango lokola perte ya kabelo mpo okata après obandela so tissage yango te mposi bakatikati kasi te naopesa bango information te déjà ngata na moyeka tondese omotala te elonga baluba awa elonga baluba o awa tozokela elonga baluba baluba sikoyo apa moluba mpezanga mpezanga na bili moluba nayebisi yo na congolaise wana elonga ya mama rose soko moyeka elonga ya congolaise elonga ya mama rose siko awa elonga ya baluba merci beaucoup aza très bien
moyen te siko a pe longi ya baluba basemeki nanga ke kote basemeki nanga mamu wetu bini oza wapi leli papa ngaza ndako papa jisete mutu aza pana ngaza ndako okopani nazobanga yoza mula yoza mokuse te fo boa 46 pouce nga yaona kuti oloba Karine vraiment aza ba 46 pouce avandisa ngo kana ndako boye 42 pouce avandisa ngo kana boye te me ndenge tie mpe ndenge batie barasa esali bien change elongi esali ebebendi elongi te feti rasa te yaya feti komekaka kutu rasa te mama wana makambo akala feti vraiment ata rasa yango eza kitoko ndeni komekaka kutu te na feti yango makambo ko nayebisi yo elonga baluba te yo fo okenda ngo na ata 36 pouces 36 pouces c'est bon ata 40 pouces pe sine nayoka sine ka 42 pouces 46 pouces oui wana privé ça va pas me zade landa direct kasi merci merci maman merci yo pe mbote na mama bye bye ouais t'es pour mes amis merci beaucoup maman donc bandeko omoni ba rasta kokanga mesh eza bien eza mabete mais eza mpona bafeti te bomekaka kutu te vraiment moto nyonso ndeko nyonso oyo amilingaka makasi oyo amipesaka valeur na feti te s'il vous plaît barasa na feti te papa juste nayebi te soki akontredire nga nayebi te mais barasa na feti eza makambo akala na feti te eza rasa totiaka yango meme nga moko mpe emonaka nanga barasa eza mpo ebenda biso elongi echange biso elongi nde papa juste autaki koloba mais eza eloko te ke okende yango feti na feti te s'il vous plaît ata barasa yango bakangi mike te yango te en tout cas feti luka mwa kabeli na bakabela moins cher mpe ezalaka kabeli nyonso te ezalaka cher nyonso te ata ya moins cher ezalaka kabelu olati otie oza tranquille donc fifi tomati molobeli ma sœur fifi tomati molobeli longola no déjà rasa na wana loko oza feti le 29 yaya longola rasa bwaka kabela 46 pouces bwaka kabelu ya 42 pouces nayebi so elongi ya baluba naza curieuse ya komona sikoyo elongi periki oyo ndenge obimisanga na elongi ya baluba
Hein? Et pas d'ailleurs raté pas. Ngai tena zandi curiosité ya umona sio salama ndeni. Tena baka ke ba benga bariske sadio bibo. Ana riske mo sara sko na ndima donc Ba français ba ba nini? Kini risque. Risque rien aller. Ils ont comme ça composé un zembo ko mabayo ba oyimba ba yo kango ba ndima yo. Ya blague terme. Dinasi l'étoile na yebisi yo. Papa Jisa la suka. Oya musala otondeze bimi l'étoile. Oya moi ba il faut patience. Donc quand on a patience pour tout le monde ndenge obima pour exactement musala bien mo bozomona eza maman na kayo. Donc faut vraiment patience. Ah c'est quoi pourquoi tu no ka na boy. Ko boucler na boy. Si, ça peut pas l'aider. Si, mais je les allons pourquoi il va pas voir? Yo pesa kande ide Voilà, mina suka. na ABC bino. Ache de la merveille. Papa juste ça serait biso déjà patience. De l'axi, ah patience vraiment. Pour tout mona ndenge ekobima. Oye bela kabele zo donga boy. Eza délicat. Tondeze bimi bande. La tondeze kaka, mteloka musaka. Banda la banana papa Giselle. Mbala libosa ngoyo. Na mona sala ne ba client na ye mususu, mais et pas na ngala mutu na ngamba libosa simbili nga tondeze. ABC bino eza délicat. Le ujile. Tudo tem o seu tempo. Chaque chose a son temps. Leo Njoleo. Dinasi, ba dinasite. L'étoile. Nieko, bango. Dinasi Leo Njoleo. Leo Njoleo, dinasi. Maswahili kidogo. Mama Emily Lela Tanawa. Mama Emily awa ndenge obimiti pa nanga. Les loups, vous partagez s'il vous plaît, vous partagez vraiment. Et ça la bien marqué si pour la vidéo boyer, tu répéter en mode ça impossible, tout ça la mode 2, 3 fois, 4 fois. En tout cas l'année, tu ça la mode 3 ou 4 fois pas plus parce que ils ont vraiment temps. Donc pour papa JC à ça de la biso boy bandeko, vraiment zuyeta bino bozo mona.
En tout cas, bandeko, s'il vous plaît, bon partager ma casse, bon partager et aussi la bien ma casse là, na moni, ba franche, tout ça la mo ata lobby, na habité sinon planning ya papa na biso JC pour paiement et poussani, papa JC qui écoute un peu madame, nandaku. Oui, pas. Couvre-feu, ça, couvre-feu, donc, et poussani, pour le moment, on a gagné, babiloko, ils ont attendu, binomo, au somona, bandeko. Donc, ba franche, les lotés, to relaxa, ba franche, les lotés, bandeko, nanga. To kokate, to zo souksa kaka, na ba coupe. Donc, à ça qui 3 coupes, couleur, liboso, ya wana modèle ya opra. Deuxième couleur en goyo, misanga elongi ba luba. Et puis troisième ya mwana, troisième siko misanga elongi ba nzambe. Et roya kaka. Tana olata monde, tana otala na omona. Monde na tala ki déjà oyo, na mona je elongi ba luba awa. RDC loko makasi. Oza wapi yango. Donc ozo sous saka ba coupe oyo misatu, moyen de continuer exacte dans lobby ou bien couvre-feu, oui, couvre-feu HD la merveille. Papa, juste avant dans la Bruxelles, donc, fois qu'il y a une kimia, et tu reçois, on a évité l'objet, papa, juste à roya, gloire à Dieu. Soit on royate dans la famille de la modèle mon sous mais pour aller l'obandeko, tu as sa kaka, na ba coupe oyo, pour attendre, pour les babis au pété, pour ce direct, comme moulaï, koleka, moulaï, ma casse, beaucoup de bas, bah, tu vas avoir la patience, et en temps, la mopé, sous-sauté. Boko baye, voilà, c'est ça les mots que convient. Boko baye biso, boko leba biso. Donc pour les babiso te bandeko. En tout cas, je préfère mieux. Pour, en tout cas, ma frange, c'est vraiment important. Pourquoi? Pour bandeko mi, on va aussi la frange. Et dans la qui bandeko mi qui est au relaxant de l'eau, malheureusement, faut attendre. To kokate, donc là, to soulika dans la coupe oyo. To ça vraiment la petite dans ça va couper. Mais bah oyo to sali en kaka pona hiver fiki to soko na hiver et ça peut mingiter so ça na posa na donc bah coupe ça sur commande bandeko et ça sur commande donc faut commander donc papa juste à le baki on déjà au début que oyo nyonso ça be champion hein ça be champion botala total oh bon c'est pas non plus s'il vous plaît bande konanga tant aussi là tous les trois tant aussi là tant papa abiso JC prof la même magie a aussi ça au là beaucoup comme la biso dans commentaire s'il vous plaît botia wapi eleki bien wapi ebongisi nga koleka wapi bolingi koleka poto za na idée toyeba nini to rosala soki ozana posa lango ozana posa osomba coupe oyo obengi expliquer au lobby la couleur nango et puis toko sala la yo donc ba coupe yango yo bande konangai yango yo pardon ba coupe yango yo vraiment pour la bande konyonso oyo baluka ba coupe yango yo mama makasa elanga patience mama makasa elanga patience bonsoir mama Priscelle Senga. Bonsoir, maman Florence Ngoma, bonsoir. RDC Eloko Makasi, Mamouetu, vraiment, na ebisio, vraiment, nabimi, na elongi nabino, Mamouetu et ta économique. Donc, là, on a, oui, Chacha, reine de cœur, les waouh Makasi. Ta chair moutema. Oui, ils ont une belle coiffure. Ils ont vraiment belle coiffure, Makasi. Donc, et pas papa JC a takate bande konangai. Taka coiffure, babisi lango. Tondeuse na yebisi. Maman Nana Saoumba, bonsoir maman Nangai, maman Nana Saoumba. Bonsoir maman Bijou de Portland. Alors, oui, papa, je sais où mais là vraiment Makasi. Maman Aron Mayuma, bonsoir, Donna Chimel.
bonsoir. Vraiment, maman Wiva, Mangoudi, bonsoir na yo. Lola Mima, na yebisi yo. Eza toko simoko, yako sagala na ngote. Paula, eza waou yaba waou. Dona Chimel, oui, eza vraiment kitoko makasi. Nyonso eza kitoko awa. Donc, nyonso Patricia nangai, maman Patricia, depuis France, na yebisi yo, eza amde makambo. Donc, RK acoustique. Ah bon? Ok. Fijo Star. Fijo Star, maman Fijo Star. RK acoustique. Là, il faut vérifier et pas Karine Yemoko. RK acoustique. Il faut tout na Karine, ce que ça peut d'ailleurs ou pas. Il faut tout na. Pour déjà la direct à lobby. Ezaki lobby, ezaki sur mon colonie nango. Oui, lobby, ezaki lobby, na direct à lobby, eza à montou. À kotaki, na combo ya Karine, mon cons la baronne. Ayaki koko sabiso ke eza Karine. Loko la finga ki makasi, na eba ki déjà ke ezaki nango Karine te. Po Karine a finga ne bato bongo te. Donc, siko oyo RK oyo, il faut na tout na yebi susu. Donc, na yebi subino mama uivini malenga. Elengi ezanga lipasa mama uivini elengi ezanga lipasa. Donc, elengi moko suka. Mama Patricia Nzongo, somo na yebi siyo. Mama Divine na Juliana, bon anoite. Na yebi sibino. Awa, lelu, uji, lelu, RDC loko makasi. Mama Maria Alves, na yebisi yo sister. Ba peri ki moko toza nango. Mama nangai, nil par ailleurs. Papa, je sais pas le bon, non? Donc, ba bloga boye, beaucoup ta kaka, chez Mokonzi à Kabelu. En collaboration avec papa la biso JCND au pesa makamba boyi. Onga moko pekara et aussi mbate pour preuve dans sa coiffeuse. Preuve na koka même pas la brochine comme il faut. Donc dans sa professionnel te ba brochine ya ngo sekanga ba arrête pas ça ba kabelu oui. Na repassa pour et ça le moyen le plus facile pour la ma. Et on arrête pas ça ngo. Ce papa juste ça te fait la sali. Il faut la repasser kati. Papa juste ça taille au monde là pour ça obima. Na pour ça bêcher comme Alice. Aux athées, c'est qu'on fait la salle. Na pour repasser ma tasse écoute. Pour nga dans la patience ya bani te mama kale ma famille na yebisi yo eza ya koyinda awa. Na roma so ba commentaire te ndenge ni nzambe. Coucou, la mera on tia. Coucou. Papa a biso JC a senga biso vraiment patience. Moi toute la musique exacte, non moi faire toute la musique na biso bien. Mais moi toute la exacte pour na compte ça on a YouTube. Bata YouTube pe ba mona po bande ko mingi balanda biso na Facebook ité, basa na page, basa na Facebook ité et basenga kinga na ba compte ça pe ba vidéo na YouTube et on va remarquer que la vidéo presque tout na to compte ça mikolo na sala. Nicolo, yo, na okoti yango na YouTube. 46, 18, 24, 63. 46, 18, 24, 63. Oui. Voilà. Maman Tacher Moutema, merci beaucoup. Maman Winnie de moi. Ma mec de moi, Madame JC, prof la même magique. Ah oui, hein? Taka papa JC, ko raté. Maman Isabelle Lelumbaki. Merci beaucoup, Maman Isabelle Lelumbaki. Merci beaucoup. Attaqué, Mama Simba,
papa tout qui ouais mais mon pas curieux sur mon encore dans mon pays là il est très curieux comment tu vas commenter à partir de tu vas commenter mais pas là et je commenter on va commenter là ça va boire wapi ah pas biso kama kwa kufanya Mama mtu wewe ukitapota yakinga mazoni bwana pesa. Okay. Ndio sasa za pesa kisa. Siko Mwaka. Maman Afuta Kisonga, merci beaucoup, maman Nanga. Maman Afuta Kisonga, merci. Un commentaire, bah, ton souci encore. On va partir. Vraiment. HD la merveille, ça vraiment fêté. Dynastie l'étoile, hein? L'étoile, t'as fait vraiment. Des arbres, en fait, quoi, finalement, vous avez il faut que tu aies bon matin sur mon corps. En fait, les arbres, allô? Oui. Nakata? Oui, allô, maman. Bonsoir. Bien? Bien, maman. Oh, belle guinée. Oh. Oh, Seigneur. C'est bon, ça va? Mais aux hommes, oh, Seigneur Jésus. Oh, nous sommes bien à bon monde. Oh. Tes problèmes, ça, tes mamans, problème, santé dans les bosses, ça m'a battu là, vraiment, que ça a guérison vraiment totale. Mais tu as dit que pas ensemble, ma belle. Au bon, c'est l'écaté, tu as dit que docteur va pas le bas, n'importe quoi, pas le bas, oh, yo, mais mon tasara n'a le bas, souk à la vie à mon tour, pour la vie à mon tesara, ensemble. Yo, tu as dit que pas ensemble, ça n'a pas battu là, vraiment. Derrière maman. Merci, hein? Tu vas bien. Okay,
Je vais ramener un pied. Je vais faire un lac. C'est-à-dire le tien, ça fait moi. Je suis bien plein ma poche. Ok. Dans ce qu'on a dit, on va battre. Et la machine est comme ça, le seul pour me pousser, c'est très dangereux. C'est souvent ma table sur le bas. On va du monde, c'est ça. Ma place, la place, moi, on va ça. On ne peut pas changer en coiffure, on peut place au gars. Alors, base. Non, moi, c'est ma commande là. Dès la piscine, la même chose, on a fait exprès, puis ça la frange. Parce que plus beauté à coiffure, et ça la frange. C'est-à-dire, quand on tape péné, maman se pose la ça bien. Bon, vous tournez, vous mettez chose, vous ça là, pas tous les jours, hein, parce que les gars sont bons, ça on n'a pas de problème. Mais ça va, il a coiffé, il a mis sous tout créé, nous avons bon. Lise moko bande. Eyindi mama Kalemba Fani na yebisi yo. Musala nde makambo. Maman il faut bosser aux ans, coiffure à bosser aux ans. C'est-à-dire moi mes cheveux au salon na mama boy, au salon to vendre ça mon contre mon ninga na ye. Contre mon ninga na ye. Au vendre ça. Parce que surtout, il y a un coup de peine, si tu vas couper un coup de peine, ça va bien vers mon bout. Puis il y a les mêmes choses, c'est tout ça, on explique ça, ça va franche, boy. Alors, ça va ici, boy. Parce que quoi, on peut, boy, mais ça va ici, boy. Oups. Papa, j'ai bien avec un ça y a des liens pour sinon, quand on continue, on a YouTube en catalan. Oui. La peta congolaise, il a Congo. La tête, la lingala. Vraiment, il y a une chose. C'est la vie, courageux. Elenge wapi? Nzambe. Osiko bakupe boyko. Bomoni na bimene elongi ya baluba. Siko mpona bafeti. Na feti batali yo te ese bato na vraiment ko na yebi te bamutela makasi. Mama wini. Moni résultat. Na yebisi yo. Andis comment la carte. Parce que tout ok feti. Na peut pas ouais. Les allemands bien. So tu as le mois où tu as la casse ok feti. Puis va na carte, on dit vendre. Mais ça on te dit quoi faut ça tout le temps. Vous allez déjà travailler en ligne, c'est ça la nuit. Nous allons faire ma soeur. Donc, au moment où je suis papa, j'ai 7 ans. Bien au bon money.
raison pour laquelle tout ça là vraiment va couper ça sur commande. Donc ça on appelle ça il y a coupe en tout cas il faut tout ça bien pour bien bon mon dernier et puis papa JC tant et belé on va calculer tant ya kotongango tant ya okata boye donc il y a bon monaka to vraiment tout ça va coupe penza te et la exact que tout ka va coupe tout ka va coupe tout ça va mettre la coupe nyonso na ya ba brésilien ba kabelu ba couleur nyonso bandeko ezali mais malheureusement ils aura biso ta mingi vraiment donc yango et empêchera biso ko sala ba coupe pour la koteka donc kaka pour la sabino pour bato mingi batunaka maman oda coupe raison pour laquelle nalingaki tosala ngo na miso na bino mpo bomona bandeko mpo nakoki mpe kosala direct moko nalati yango kaka mbala moko mais tosali yango na miso na bino mpo bomona combien ekutaka biso temps c'est ça non papa Jésus bon donc temps vraiment en tout cas batemps eza mbongo bandeko omona na periki moko ekozwa biso mpe 1h30 2h so tiena kotonga en tout cas faut compter 3 heures de temps pour na periki moko eza déjà mingi bandeko nanga coupe ezalaki kitoko makasi ebongisaka motu nyonso mais problème ya coupe ezwaka temps donc je préfère mieux koteka kabelu nango tissage nango mpona bandeko oyo baza libanda ya Belgique boluka basalon ya kitoko ya malamu na Londres loka bata Londres bamwa Londres nayebi ke bino kuna bozala basalon kitoko bosoba bameshe botindi oyo eza babrésilien donc elasi ke okoki mpe kochange yango couleur soki osepeli na couleur oyo te ochange yango couleur donc po eza brésilienne eza batara te eza babrésilien bandeko na omonaki ndenge ezalaki na début epui ndenge ekomi oyo eza babrésilien donc ochange yango couleur quand tu veux en tout cas comme tu veux et quand tu veux bon ouais papa Jésus donc mpona bandeko ya Londres en tout cas na conseiller bino kosoba bameshe mpona Londres kuna bino bozala mpenza makasi na bacoupe okaka kuna bino boza suka kuna mpenza Londres vraiment moto akoboya yango aza te balondres kuna vraiment boza makasi kote bacoupe alors bandeko ya Londres bosoma na bino batissage yango bandeko ya Belgique papa juste aza na ye awa eza problème te donc bosomi batissage na bino et après oloki papa JC modèle nyonso olinga akosala yango elakisi te ke ifo kaka modèle oyo bandeko non nyonso modèle nyonso soko par exemple oye na photo na yo oke olingi papa JC asala na modèle ya photo na yo akosala yango en tout cas ça c'est vraiment mon idée ya papa JC maman banda place tobanda nene tosukisi bomoni alors tu peux sinon avoir une idée par exemple pour comprendre que non on peut toujours faire quelque chose à la mèche le mèche des awa sauf que dans la maison tu côté la moto créée solo les cas maman on comme ça la zana c'est vrai que ba coupe vraiment difficile tout ça dans peut-être tout tenter parce que les autres tout ça dans bongi boyetan ba tu na carton ba yé ah une photo na mona qui bien mais ce côté bébité tant ko comment juste un touche à petit moi mais ça toujours bon ça bien à kena ça va ça va brushing c'est tout mais sinon ça on a son nom au ça parce que déjà à la base si tu sais de mon bouton des arbres donc de temps en temps pourquoi pas si y a moyen on peut commander encore c'est bon voilà bah maman n'a pas mon nom ezaki ne bandeli ezaki presque toi et tonda mais comme comment dire l'idée ezaki tout ça la coupe voilà niveau est commis mais coussé tant babi coupe c'est-à-dire pour toquer on a coupe mais coussé au monde est comme na ciment ça n'a rien à voir avec les bosso aux hommes c'est vraiment comme une coussé et tout voilà tourner les bosso c'est mon pied c'est vraiment fait exprès pour la frange nous au monde mais je peux coton pour ça là ndenge pour ça tous aki na mo awa c'est des mèches pour ça on a mis ça parce que là ninga mèche ko la moninga au tiema là et puis c'est bon tourner les bosso Bomoni idée, voilà la coupe. Donc le résultat en goyo. Pour ça, on a plus à tout ça là. Moi, le moins mi cousse boué. Comme ça, vous comprenez que non. On peut toujours faire la coupe. Donc voilà quoi. Donc dans le sens que, dans le sens que yo mo pe okoki ko, mi sapina yo ko sala. Oyo motema no ko linga na France wana. Donc kela. Côté Moussoussou. C'est bon? Ouais. Ça va?
Donc c'est un peu ça, idée. Il y a papa Nabiso JC, la même âge que mille par ailleurs. Kaka chez papa JC, né au Rosoir, modèle à boyer, maman Wendy Namaï, vraiment, au moni, Moussala, il y a papa, au moni yango. Donc yango yo, Moussala nde makambu, vraiment, quoi, Moussala et Sala Kelengi Moro boye, et Sala Kelengi Moro boye, quoi, Moussala, ça est bien, ça est sengo. Donc yo montant de Sala et loco. Donc, mon papa, je suis très content. Je pense que c'est un résultat. Pour mon papa, il été sur le pour la méchoté. En tout cas, depuis que tu as été Kabakabelu, mbala biso liboso yangoyo. Na pesa papa, je sais, papa, je sais, mais quand on a bêta o, total so bimanini, yo bande ko moni, ah ozaki jaune, ezaki nyoso jaune, mais dans la dernière émission noir et détend. Vraiment, c'est comme deux temps. En tout cas, ma coupe à Boïndé, ça va couper, il y a ma fête. On pense que les fêtes, ils m'ont cafou. Les apéritifs sont tentés, quoi. Parce que tout le temps, c'est-à-dire, il faut maintenant les gens qui sont avant. Il faut avoir casse au ça. Mais, aux autres, nous, c'est spécial. Au Django. Parce que moi, je veux trop plus fête. Tous les jours, vous voyez, c'est pas mieux. C'est là que l'idée a été la fête. Moi, on peut dire qu'il faut la bête, là, on peut dire que c'est me coucher. Bêta boro. Moi, mon mouvement est venu dans le petit là, qui est vendu. Non. Là, tu fais ensemble de noir veste. Robe, même les robes, robe, peut dire cafou, na bande. Donc, moi, il péri qu'il faut ça me coucher. Faut se que la malle est ngolo, la malle ngolo makasi, ça qui est ngolo, aussi la ngolo, ma caméra c'est ngolo. Ah, papa, la biso juste habité, surtout au sanitaire, au salaire rouge. Il y a rouge, hein, tu es tombé. 20h. 20h18. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyoso ya Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengiakomba Congolais TV vraiment. Maman la zana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, ta et boss des boss ya ni a danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux m'bote belé na mon boss JP Kiama, wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.